Samedi elam na mabota na bino batata ba mama bozali kolanda biso na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bozali pe na Congo Brazzaville, totombel bino bongo bonne condition télévisuelle na nzela ya FM télévision. Tofongoli basango mokolo lelo pona kotel sabino ete na wetali sécurité numéro 1 ya sécurité congolaise Gilbert Kabanda ya zali bongo na bunya bipai nini ya zali bongo kolandela évolution ya situation sécuritaire kuna na est ya Congo. Lolenge nini ba opération militaire ezali ko salema na ba province oyo insécurité ezali ko régner nde na yango ezali état de lieu ya situation sécuritaire oyo esalemaki na région et pas ya ministre de défense nationale et akendaki bongo na Bunia la province ya Ituri po ete ayeba bongo na kozwa ba réponse na ba question nyonso oyo nde na yango esalemaki na sima ya tournée na ye na Sud Kivu. Situation sécuritaire na province ya Ituri o ezali bongo na état de siège ezalaki épinglé na kati ya lisolo o ebetamaki entre gouverneur militaire Luboya Nkashama Johnny pe ministre ya défense Gilbert Kabanda nde na yango balobelaki situation sécuritaire pe balobelaki lolenge nini esengeli ko trouver ba solution na ba problème ya insécurité kotoyo. Nangambo ya gouverneur militaire ya ebaki na ko confirmer te ba avancer ezali na plan sécuritaire na Ituri pe général Luboya a souligné que na esika ya ko espérer na pacification totale ya Ituri atako ba passe msusu ezali nanu. Fondation Les Amis de Junior Mbaka bango baibaki na kosangisa mokolo ya lelo samedi bilenge oyo bazwami na commune ya Njili po ete batalisa bango importance ya maponomi pe banani oyo esengeli bango bapona. Fondation Les Amis de Junior Mbaka alobi te oyo zangonga ya ko benda mato ya ba jeune concernant makambu nyonso o etali ba élection après série enrôlement o eut ko salema président na yango Yemoko Junior Mpaka abengaki ba jeune nyonso ya commune Njili kunepa wapi atalisaki bango tina ya enrôlement carte de lecteur ezali nini pona nini tozu yango ezali pona maponomi ye ayebisaki bango que jeune esengeli ayeba développement ya mboka ezali responsabilité na ye asukaki wana te aesaki bango pe lisusu babatela document oyo carte de lecteur bauti kozwa pamba te yango nde ezali visa pona ko participer na ba élection bongo na moment ya ba élection bafongola miso bayeba nani basengeli ko voter pona nini pe wapi esengeli na bango ba voter mukumba oyo Junior Mpaka alobi akotika yango te esengeli ba jeune ya tour oyo bafongola miso po milelo ezala te oyo kie ba ONG mouvement citoyen na ba activiste pro démocratie ba ibi bongo na ko alerter ba kondi na we etali bongo état de santé ya honorable Edouard Mwanga Chouchou ezali vraiment malamute. Ba collectif ya mouvement et organisation ya ba société civile biso Congo Union fait la force pe diabena ASBL ba ebi bongo na ko beta mbela na o etali bongo état de santé ya mwana mboka o ezali député national Edouard Mwanga Chouchou oyo ezali bongo kokoba se kozala malamu te nde na yango mwana mboka azali kobela alors que ye azali akokangama pe bazali kofunda ye pona o etali bongo trahison na association ya malfaiteurs et sengeli kotalisa awa ki procès na ye ezali koleka na bongo na haute cour militaire awa na ville province ya Kinshasa. Ba déplacé ya kwa muntu oyo bazwami bongo na ville province ya Kinshasa mingi na commune ya Maluku bango bazali kufanda na ba condition ya malamu tende na yango ba pesi mbela epa ba kondi pwete bayeba na kocha bango na ba condition oyo esengeli pwete déplacement na bango ezali dû na insécurité oyo ezwami bongo na ngambu ya Congo na biso.
suite ya conflit ya bayaka na bateke oyo ezali kosalema na province ya Bandundu oyo ezali kopesa pasi mingi na population nde epusaki population ya ba village lokola Mboka Kati, Mwanamputu, Bikirita na Dumi esalaka baki mabaya ko se réfugier awa na ville province ya Kinshasa, plus précisément na Maluku. Kasi ya pasi ezali que condition oyo bazali ko vivre la na Maluku ezali kitoko te, bino moko botala ndenge bazali ko kangama lokola bambinzo, place kutu ya kolala ezali te, ezali kaka soki ozana mwali puta topesa kitanda olala, ba oyo bazana ba mus batandaka ba mus na bango, kasi soki tongo mutu na mutu alongoli ya ye na oyo etali condition ya hygiène, vraiment ba toilette kotoyo ezali te, bazali kokende kaka kosala ba besoin na bango na bazamba oyo ezali kopesa pasi mingi, bino moko boyebi esika condition ya hygiène ezali kitoko te, ememaka ba maladi ebele oyo yaka na nzela ya mupepepe na nzela ya salite. Na yango wana toko interpeller kaka na ba autorité bayeba nanu ko trouver solution pona bandeko oyo bayeba kozonga na ba village na bango pokuna batiki ba bien na bango bazalaki pe ko vivre na ba condition ya malamu ya kotika bango boye ezali kitoko te, ba autorité bozo solution po atako lia ezali pasi awa boyebela. Tokiti na mpasa poto tail sabino ete baikeo bazwami mupanzi wana bango bazali ko lela bongo na bakonzi bayeba na kosaela bango wenze. Na commune ya Ntsele, quartier Passa 1 sur avenue Carrière, population bazali kolela na mai na miso pwete bazali na wenze ya malamu te, bazo senga na bakonzi botalela bango likambo etali ba wenze kutu bango moko bazwa kutu decision ya ko créer ba wenze na mapangu ya bato, kasi soki mokolo moko batata mapangu baloti bango engaye bako bengana bango ya kobengana kutu ezopesa na mawa boyo kandenge bango moko ba mama ndenge balobi na micro ya Mag FM. Awa tozana wenze te, toza kaka tovani na balabala, tosenga na gouvernement alukile biso wenze tovanda na kati ya wenze toteka toyoki bayo kobuka soki babuki toko sukandeni. Tozana wenze te, tozana pasi gouvernement abongisela biso alukila biso esika poke tokoka koteka kape malamu tokomi kotambola na biloko likolo ya mutu oluke sika koteka ezate wenze zate otia boyo kitisa awa te finalement tozana kimia te. Tona souci basa eso wenze ndio sana terre jaune biso toteka baba daba ndiko buka ndio tutaso kuna place te so to kangi biloko tocheka na mutu totemisi boye moi to tia ezate po place ezate toza poso basa eso wenze moi mukie to komata koteka po tozwa pe moyen to vivre na bana po misala ezate ya oka to débrouiller mais wenze ezate na terre jaune bana wenze biso ana carrière to na wenze te biso to teka na wenze te tozana na balabala o eza wenze te na mapango ya bato mais bazo ya ko déranger biso ka ko buka ko bengana biso tozana wenze te na pokwa to pesa batike siko nde bazo bengana biso boye na pokwa baye kozwa tike siko tokei batike bakozwa wapi ifale bakonzi batelema balukela biso esika bachela biso wenze so totali carrière terre jaune befo bank pasa maba kaka biso nde na carrière batozangi wenze toteka na balabala bat na mapango ya bato siko na minute bakolo mapango batelemi balobi photo panzana mutu na mutu akeni na minute tozana bana classe toliaka makambo nyonso tu siko tokosuka wapi leta atalela biso ata bino bakonjo batie siko ya sika eske moko akotelema te pona biso alukela biso esika po batiela biso wenze kaka ndenge baloba débrier po ete o vivre ba mama babeti kelelo bakonzi esengeli bosunga bokota likambo ya ba mama ya population ya Ntsele pona likambo oyo etali ba wenze na bango bongo ete ezali le seul moyen oyo esunga kaka ba mama bateka pona koya kobokola bana boyoki pe bosalela.
Na Kinshasa samedi nyonso ezalaka samedi salongo moto na moto amesana kozwa pa u Kongo ayeba na kokure pe kolongola matiti we ezwa mindinga ndinga na ye na balabala to pe kokure ba kanivo kasi eske ezali yango ezalaka kaka to elimwa na mitu ya ba Congolais nde na yango to saleli bino réflexion oyo. Notion ya salongo ezalaka lisusu te na mitu ya bakinois kala to bandaka kobenga Kinshasa la belle po ezalaki soki otamboli na bavenu na ba quartier oko remarquer propriété ya kosakana te kasi lelo Kinshasa ekoma nango poubelle po bavenu ba quartier ezalaka nango lisusu propriété nzoka nde na kala ezalaka na système ya ba compétition aveni nini tope quartier nini ezali propre yango ebandaka ko motiver population po basala salongo kasi lelo salongo echange identité ekoma salongo mbongo okomona na bawenze ba policier bakotambola kaka baye kozwa mbongo olie ba exige na bateki balongola bosoto kasi bango soki bapesi bango kaka mwa 1000 francs mwa 200 aleki na ye osala salongo upa bakokipe na bango yote ndoko mona heure oyo batiaka de 6h ti 10h eza salongo eloka malonga esala makate okokuta kaka bosoto na bosoto komona ba polisi okokanisa ke bazali kosala surveillance nzoka nde eloka malonga ezosala mate Kinshasa ekomi salite bakanivo boucher banzela ebebi nyonso wana po notion ya salongo ezalaka lisusu te nzoka nde gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila azali kosala effort po kin ezonga bopeto kasi population na ba gens na ye ba policier bazali kosunga ye te nzokande ezali malamu te kovanda na environnement ya bosoto toko interpeller kaka na bakinois kovanda na salite ezali komilukela maladie en tout cas notion ya salongo ezonga ezala ba chef de rue ba chef de quartier ba beta sete na o etali salongo po Kinshasa ezonga propre soki Kinshasa ezongi propre tango mususu maladie oyo ekoma moninga ya Congolais malaria na typhoïde tokobosa na yango boyebele totikali kaka na chapitre wana pona kotel sabino ete nawe talibongo salubrité awa na ville province ya Kinshasa bakondi basala ka musala na bango malamu ya kokure baka niveau na voie publique kasi musala yango esuka aka na katikati po soki babimisi bosoto na baka niveau basundola kangwa na pe bakei. Population bazali kolela mingi na ndenge gouvernement azali kosala musala ya kokure bakanivo na ville province ya Kinshasa ndenge azali kotika basalite wana kolongola basalite ezali malamu kasi musala il faut koma na suka bino moko botala ndenge bisika misusu bakure kasi batiki salite kaka wana awa ko tozali na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti basalite wana ezali kozonga nango lisusu yango wana a chaque fois mvula soki ebeti okomona ba avenue ezali kotonda na ba mai suite ya basalite oyo ezali kozonga kaka pona koboucher ba caniveau gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila elongo na vice gouverneur Jekoko Mulumba bo trouver nanu solution ya malamu po Kinshasa ezonga bopeto kobengana batu na nzela ezali malamu kasi environnement pe soki ezali salite ezali malamu te bozwa nanu solution na oyo etali curage ya bakaniveau pe ya ba rivière oyo ezali na ville province ya Kinshasa kolongola basalite wana kotika bakaniveau polele pe basalite wana komemango bisika elongo bani po banzela ya ville province ya Kinshasa ezonga kitoko boyoki. Tozui sujet ya garantie locative awa na ville province ya Kinshasa yango ezali toujours ko continuer ko causer ba problème entre ba locataires na ba bailleurs po ete bazali bongo ko salela o ezali mibeko ya mboka te.
likambo ya garantie locative na ville province ya Kinshasa ekoma mama na problème na ndenge ya kusakana te ndenge kaka musicien moko ayemba soki olie otondi te komeka mosapite na mozindo po soki otamboli na kin oko remarquer que garantie locative ekoma ya ba 10 mois voire même 15 mois nzokande l'état congolais apesa mitindo que garantie locative esengeli ezala ya 3 mois kasi babaer baboya ko respecter mesure wana mutu na mutu asengaka garantie ndenge moko alingi donc population ezali konyo kwa makasi selon ba norme ya l'état ndenge alingi na République démocratique du Congo ezali 3 mois de garantie plus 1 mois ya commission ezali bongo ndenge ezali mais to sala constant na makambo oyo ya ba garantie locative ba bailleur ba propriétaire ya bandako ba respectaka 3 mois ya garantie locative soki ezaka ndako ya $1000 500 ou bien 800 ou bien au mouké 400 l'état peut ça condition na garantie faut de 3 mois faut ba respecter garantie ya locataire mais awa ça m'a sauté alobi que l'état atonga ndako te mtatonga ndako na ye alors tout ça boni soki l'état na biso aza makasi ameka ko bunda eloko wana po bato bazana bambongo te au moins boké na client azwa ndako tantôt ndako ya $600 $500 $300 mais baer aza ko exiger garantie à 6 mois 8 mois 10 mois ça dépend baloba ke le tate atongaki ndako eza biso moko bakolo bandako nde totonga biso moko nde tokolinga yango biso pe tokomolanda oyo ya bango mais osalanga pasi nazotambola na baclient ebele na okende na client aponi ndako asepeli na ndako mais koma bayer azoyebisa ngai garantie na ngai eza 6 mois garantie na ngai eza 8 mois ezosala biso mingi pasi tokosenga na gouvernement ya congolais bapesa biso autorité ekozala bayer atie ndako na ye 5 mois 6 mois eza na place balimeo oyo tokozana la police tobengi bayembala moko bakangi ye ekomi otie mutu ndako ya 120 bozo kabone commissionnaire katika ebo kabone mbongo na biso commission to kabone ngo katikati soki ndako ya 120 tozo ya 60 biso tozi valeur ya 60 yango tokosenga kaka na bakonzi baye bakotenir rigueur na phénomène oyo parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État ezala yonde otongi ndaku il faut toujours ko respecter loi ndenge kaka balobaka nul n'est au-dessus de la loi en tout cas ceux qui bobongisi ekosala eloko te Obela Tamulayi pesa confiance na yo na centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana
kaka po basunga peuple congolais ba passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Centre hospitalier café ke ezaliwana na yolo pona kosunga yo na ba problème ya santé na nzela ya machine na bango oyo babengaka prophète. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison. En tout cas, à tes ans retardé, taux rapide. Awa, soko ye, ato tigala ki na 2 minutes ya liwa, yeba ke soko zwikis, ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko, oyo to yaki na poto, ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini, et puis tango e détecter yango, ezo talisa. Oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini yako traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya machine ya mundele ndenge aza ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période otoza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Olingo ekola musala maboko ndeko mwasi ndeko mobali pesa confiance na yo na ekola métier SMICOM kuna soki okei okobima na eloko na mutu. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce SMICOM, école des métiers de l'informatique et des commerces et Opangusa Baparan Maya Misu. Awa, Okomi Tungisa Mate Pomwana, Akotanga, Lolenge et Lokobani, grâce à ma professeur Yamalonga, Oyo Bazali Awa, Bazali Lotangisa. Toko, ote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awate esengi muntu ya mwana esala po amérite club oyo kolita awa
oyo etali bafakulte esmicam ebongisi bafakulte lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe baoption misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré côté muke bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na esikope. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta esikope wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Alanga Nzembo yoka adresse ezali se moko kene na studio Liloba au enregistrer album na yo na ba condition o esengeli. Alanga Nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Kimambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Ya lelo samedi esukia wa tikana pesa bongo un grand merci na ba héros dans l'ombre Junior Fouka P. Junior Santos, Francis Peta, Bazaki na sima bilili, poete, bape sabino bilili ya kitoko, oyo sepe na ngomo kolelelo, P. Francis Peta, azalaki toujours na machine na etali montage, Gelor Mouya, azaki na régie, poete musala yango, ekomela bino na bandaku na bino kasi, na tombeli bino weekend malamu, tokutani mokola lobi.